Bana nzambe garde ko na bino papa na bino prophète kila na zoli ngabola nano ba témoignage parce que moni ba tubele ta ba wala ba témoignage et belé ba comprendre Yesu asalaka na lekimo mke la tsoki bola no avocat wana ninga zo témoigner za un avocat et bola na papa wana muso tsuko lo baké avocat zo témoigner ndenge ni nazalaki na ndenge ni ba marché fo mwana yo zona ba problème te numéro na nga zo mona wana itali obenga ngai na sambela polayo ici quand sozo landa vidéo o sozo na Kishasa yaka na veni kanda numéro 54 komi na Kasavu so oza libanda ya mboka benga nga na kusunga yo bible zo bana biso na 2 Chroniques 20 ke tango no so se confie na basali ya Nzambe Nzambe azali pona ko batela mais pona ko solution fo lo basali na ye na 2 Chroniques 20 na besoin na obisiko mono suki Nzambe atindinga obika tous les témoignages pour leur attaquer. L'oulingue Nzambe ça il a qui batou wana. Nazela musali ne papier qui. Akosa il a payé. Toi na papa on a aussi sa témoignage que moi si na ye. Mulimo Yakobo. Papa na zaki na mulimo Yakobo ye moko komela masanga. Makoya na église balande na ba prière atiki mulimo Yakobo ni asa yo zana mobile ndi wana ndako na hote. Yo kanisi kusona na mobile na tika masanga na kusona ndi kosila. Yana batu msuza na en esprit na kati nezo singa fozo de délivrance. Benga ngato sambela pona mobile na yona alungwa na mulimo akinduba benga ngato sambela pona mobile na yona alungwa na milimo masanga yuza na ba problème ba diabète ba tension malade des autres ngisala ozola na nga chaque fois ana et pas stratola toujours l'exango ka te pona ba polémique yo zola na nga azola ki musique ya ba musicien okolandela mais carrière ne zoki ndiba benga ngai na sambela pona yo benga nga na soutenir yo benga nga ndongo zola na live oh na libati ya sono série sur ba témoignage o bona garçon aina mwasi kwa bota kate mais sambeli pona bango ba siko bota wana fi ezali compliqué pendant 2016 na yena église na mongolo ba diko sambela ko lugazambe papa de sabangi kanga motema ni pambole za pembeni souffrance ba diko mata kanga motema azobunda bi kanga motema zela na yo ni pambole zoya souffrance ils ont continué ou beta makolo ata transport ezate alors beta mbongo ezate beta makolo yaka na église Nzambe nanga akopambola bandi ko chambolende nazana mwasi nanga wana toki kaka biso mibale tozobunda tomoni mbala moko mama akomi na se alobi mwana kokota azali pambola continue kokangama na Nzambe tozo continue koya mwana ya mibale aye na sima mwana wana mosala pe elati nzoto yango na eko témoigner bonene ya Nzambe ya prophète Papekila oyo asalelinga akosalela pe yo na biso kendi makate yo kusala pembeni wana ndio komona na vita ya kusala mama msobadili mwasi to watu baiba hivi wazala nina sana nizese mbana kitoko bazana ba santé bien mama pe kitoko atuka tupite ba maboko makazi mama wana mission zo mona te basambeli pour mission pour moi na lingona na basere ba délivrance yo na ba témoignage pour ces ali benga nga basambela pona yo landa ba témoignage wana tozo le kisango pona kolobaki yo pe benga okomona bola Nzambe pe dala ba mususu oyebi biso te menazela ba témoignage ko benga po usu bola osala makambo zo tungisa yo kobote zo yate musale zate makambo zo simbate ese ozaki ka opesaki na mutu mtu esimbaki te koza mutu azali mutu destiné na yo te menezela Nzambe apekila ozwa solution nkola pambola yo mutu kobenga pe yo kotosa to koloba okomona bolamu ndenge ozomona badinga bazolala ngai komona ngai prophète kila prophète papier kila le vase de l'éternel église ezwami na veni kanda numéro 54 na commune ya Kasavu kolo eso apambola bi. Ça fait un temps j'ai pris chez l'armée céleste. Le prophète de papier qui là. OK. Ma fille avait quitté la maison sans savoir là où elle était. Et c'est le commandant donc, de la police qui m'a donné le numéro de papa prophète papier qui est là. Et je suis allé là-bas et le prophète a prié. L'enfant a dû rentrer. Maintenant elle est ici, d'ailleurs la preuve elle est là, elle est en train de se préparer. Sauf que le papa prophète papa est là. En tout cas, à Calipé, il faut la biso, donc pour la date na biso. Maman n'a pas besoin de temps à la béquille. Quand elle a prié,
donc ndenge aza wana aza makasi na prière kaka ndenge ayebisaka biso botala nzoto te botala mama banda kotambola na beki kaka na baprière kuna mama atika beki akoma kotambola malamu na kaka na kati ya église ya Armée Céleste ya papa prophète ya infirmité na makolo akakotambola beki kaka kuna na église ya papa prophète atika beki akoma kotambola sans beki soki mpe aya bomona epasi nazalaka na ya mais azali kobalanga te ntango nakempe kuna te kaka na baservice na baprière ya papa prophète mbala moko mobali aye kobala ngai coutumièrement année passée année oyo na juin oyo ya nsima nde aye kolakisa nga ale mpa nde tokena na bakili kaka na baservice na ye na baprière na ye nzambe mpe azosunga na nzambe papa prophète azosunga nakobosana yo te parce que c'est avec vous grâce na yo na kombo na yo na nzambe oyo ya yo nde esali ete ngai situation ezala amélioré siko baninga bazolanda oyo balingaka batiaka tembe yo yaki awa fonction eza te nasambeli mpona ozamba apesi yo fonction bato balobi yo makambo tosalaka ezalaka te yo ozoloba nini papa ozoyebisa bato wana bayebi nzambe te nini te nasengi na moto nyonso oyo ayebi prophète papa ekila te lokola biso baoyo tobandaki kouna ngai na yawa nazotemoye na yawa mpo na makati ya mwasi na ngai naza soda banda odute yo bandaki kodute mama yaka do mama ndabendi mère na ngai yebela yaka omoni yo papa ezolanda nga na TV mama azobenga yo mpo bozwa solution ya famille ozoloba ça c'est l'aventurier okobima kokoma na studio yes yeyo abengi alobi mutu wana tozolanda na TV aza mutu ya nzambe tokende tokozwa solution bozwi te mama toziamo tikotaki foi ya makasi ya osakana te alasala bajete na likambo ya foi papa oyebisaki eso otikali tali otelema tokende so olingi toyokana toke soko olingi toyokana tosala nini toke yozolanda mama benda papa wana na makasi lobali papa telema oyo tozovivre eleki ndenge mama abendaki papa colonel yaka tosala nini yango ezalaka te ezali yo nde ozalaka na nzambe te momona yango eza te papa donc yo ozalaki na tembe remercie beaucoup mama nde abendi yo mama nde abengi ngai yo bandeki koboya nabandaki kobude ozoloba nini nazalaka motu makasi olobi nini en tout cas nzambe alimbisa ngai nabandaki kobude makambo wana makambo na bino wana mais nzambe asali akonfondre ngai akonfondre yo nzambe akonfondre ngai nasengi banyonso nde natelemi awa en tout cas il faut kondima nzambe nazwi yango mpo nga moko volonté na nga motema na nga elobi nakozwa ata prophète asambeli mais soki yo moko motema endimi te okozwa te yo moko ndimake ngai nazozwa mokolo natiaki likolo awa nalobi ngai lokola nakomi likolo awa nazwi nde esali ata une semaine te nazwi une semaine te ata une semaine te nazwi tokokisa 14 jours lobi jeune na biso mpe esila lobi donc prière eza mpe facile te soko ye tosa o prophète oloba mpo biso towana jeune bana tokota awa tokokisa 14 jours jeune mpe esila lobi napesi bango 14 jours nano esili te makambo eshonaka te sale nini échanger yo nayebi biso kota nakota ndenge nini neski toza na 14 jours ya mpona nini kaka ngai nakwaka na Angola nautaki voyage nafandi na kati ya chambre na hotel nazotala télévision namoni prophète ekila azoloba na TV nazali na problème moko ya mwana nabanda na age ya 19 ans mobali ya liboso ngana na sa 28 ans de mariage nazaka na mwana moko ya mobali nsima mwana na suzemi te mpe naboti te naza maladi te eloko moko edemanzanga te mais na lepointe kaka mwana yanga nkolo azali na université ya 3 mois donc eska une année fois 6 mwana longwe bango université kasi akomosangaka moko ya bien te doki pasi na motema na kotalaka vi ya mwana moko to vi na limite ya mwana ebebi chaque wana nazalaki nango nazokondela nzambe mpe na balekolelaka mpona nzambe ntango na bai na hoteli papa azoloba na tv na mitutani memanga bina kutana na profeti nalukaka baprofeti te naye mbala nanga mpe liboso nakutana mema na profeti naluka solution mpona mwana
Bana yango na yebi te so na solo na ya prophète ko meza prophète ko to na kutani na ye. Tango na ye na kutani na ye na ifana zonga be malobi me na kati bali ne même jour na zonga pour kana ya uluka eva. Dans la kutani ye se na bina ye ko na problème na ngate. Mais na zaka na mwana moko pasi ya motema na mwana pia mwana na ngane ezobeba. Alobi na alobi mwana na moni ba bebisi ye na secret. Baninga nyonso oyo aza na bango baza ya bandoki. Pe aza lelo kwa nzambe. Kiende ka itikela na foto na ye wana foto ya mwana na tika. Papa lui anga kene na yo wana komonja après 7 jours okomona oyo nzambe osale na yo. Bande kota na zomi na Rwanda na komi kabo na sali 2 jours na natanga koma kabo na ndako. Mwana na ngabo bana nzesa ngala ki mama hivi makamolo bamanoza no ya solo ya. Koma na lelo bande omoninga awo. Na zonge ni misala nzambe bakamaradi nyonso na boyi musoma nyonso yeba ya kinga sala moke eba sangana tiki un prophète de Dieu wasakoni na njapo kana bili dopa quand il dit quelque chose bakakakaena pema no baoya il faut le retenir à la fin des paroles qu'il avait dit c'est ça on a muto nzamba bengi voilà la personne que Dieu a appelée na insisté j'avais insisté je lui ai donné 7 jours 7 jours moi na yebisu libanda te azongi na vie de prier à côté intercession azwi vie na yo sérieux donc oyo nyonso ebandaki kosala nga pasi kontena mwana na ntango ekomi esengo ntango nauti vage naebana koleka bongo tike eza na kondima na confiance na pasi ya susie likambo oyo moko ozala oloba na bango na lokola ndenge na bible balobaki ke koma omona Koma osala nini? omona oumela oumela soki oumeli nde oyeba solosolo ekambola yo nga nayaki na umeli te grâce epese meme esika to okomi umela epuis bato badi korespecte oyo mwana azoloba te mabenge yango yo respectaki ozorespectaki te ntango orespecte ozwi te napesako 7 jours ese koki 7 jours nasalaka 3 jours ki naomona bana nde aza na nzela ntango wakalinga koma na Rwanda akomi 3 jours réponse malamu esalini topesami yo nazopesa yo 6 mois sokorate te na église okanga pendant 6 mois olongwaka te mapamboli kozala terrible pendant 6 mois les bénédictions examen d'état azwaki na intérieur ayekolanga ngai awa mwana abeli subitement brutalement mwana akwei kaka ndenge wana papa misu pasi tosomokisa misu angine ezosala mpenza be te mwana alingi akufa mama moko nafutelaka na mpango na ye asala po hôpital ya Luyingu samedi nga nabimaki na nsima na nga mwana atikali kokwela me wana zwi mwana amemie na hôpital basali d'examen docteur alobi infection plus eliati na micopo ekoti ye makasi mwana bakoti hôpital nga na ye na 17 nga mpona nini bomemi awa nasiliki nabimi na nga na kanga nzola nde soki nazalaka na ndako mwana mbela kufelaki nga na ndako mpona za temetio bon esali une semaine koto ya biso mibali mwana poli apoli mpenza mai boye ezotanga nga alobi te tobima kaka awa namona clair te nalandaka prophète ekila na Molière dimanche tokola vendredi l'hôpital éclative osabibisa Molière ngana lebi osele yango wana nga alobi dimanche ezaka dimanche nga alobi yo lamuka tokende papa tokende wapi nga alobi lamuka nga nalandi makambo na 6 heures epesi nga pasi fo tokende kaka toyaka na mbula wa dimanche tokomi awa me eloko ekamisi nga eza nini donc mwana bamelisa ye eloko ya butu kaka na soki bavoisin soki bato ya mitema mabe nayebi te ti vendredi ntango toye kolala veye awa papa alobi bomela bova mai mutu na moto asomba mai nasombaki mai ye na yaba bomela katikati mwana ameli katikati ya mai asanza makila na minute wana ofima makila yango te ofimaki image ezaliki ezali ndenge osina makila ezololanga na tele ezolomona makila ndenge asanzaki continue mwana asanzi makila ndenge aza wana makila wapi ye mwana ko peti yakamamona peti asanzaki makila monoko ezalaki makila na makila ayebi bango moko bamona laisha bichu ndenge ayakawa omona nga mondenga na yo continue papa ndenge aza wana
makila ezoki masumini te monoko ebandi okauka napesi nzambe merci bongo na se kuna na se eza deja ya okauka ekauki mpenza bien donc bipolapola nyonso esili nyonso tolongwa makiawa tolongwaki soki ba 19h ti tokóma na kitambo makolo mwana tamboli makolo babisi eza te 23h tokomi na kitambo tozwi bis tokomi na ndako 0h nazobeta porte ya ndako atambolaki ye moko makolo ekauki mpenza likolo ya mai ya faya mai wana mai parce que bato balalo na te bandimaka te ke nzambe aza na armée céleste makambo tolobaka ezalaka te ndenge okoloba nini epuis na etango wana ezali wana ndenge nalandaka yo na ekila tv donc namoni ke ça va vraiment donc eloko ememanga yawa brutal donc natalaka na 6 secondes te fo nakota ifamore ntango okoti tikotaki mbala moko tikotaki mwana komi papa azadesengo betela jésus christ maboko. Deuxième fois kaka madame aye kokoma na mokuma na ntango ya kobota médecin a déclaré que non il faut basala ye césarienne mais na kosambelaka boye nzambe aye koloba ke so basali ye césarienne akobika te akokufa et puis position ya mwana ezaki donc ya boye ya kokata boye na sali bomu moto atie koto na gauche makolo atie na droite ezaki effectivement donc impossible po eta kwa kobota na sens wana. Alors tobundaki peka ndenge moko na baeglise mosu esimbai nango te toyaki awa epai ya prophète papi ekila bongo nde prophète asengaki nga pe sacrifice comme d'habitude ngai na mekai ko résister parce que ba poche nanga esukaki na monaki mbongo soki na pesi ye ekosala ke tokozanga na mbongo ke na hôpital côté le prophète Sambela côté epi et pas que que moi si na ye liwa soki lelo mazana mona na ma cimetière mais ça comment mikuwa yima deko ya watu zola la kao kuna ero noso yote ina yote isangai na ke no pesa médecin a sala ye césarienne ya bisinga so basali mo sinon césarienne akobika te akokufa ezali piège ya moini. Alors difficilement quand même na passe wana je vous dis vrai que na bimisaki nyonso ezalaki na poche na ngai ya ebisi ngai yo pesanga mbongo yo zana ngonga na pesa yo vie onga na zana na kati ya mwasi na yo soki yo ko garder mbongo pesa ba docteur c'est que ozo sacrifier mwasi na yo akufa asalaki prière apakolaki mafuta pe apesaki ordre alobi bozonga suna ndako te bokende na hôpital position nyonso mwana oyo azana wana kati ya libumo akobima kaka na position wana mbeli ekokota na nzoto ya mama na ye te. Quand tokomi na hôpital ba médecin batali babino babandi ko préparer mbetu ya opération pour ba intervenir basala césarienne. Alors tant babandi ko préparer na sima ye na mbetu azalaki ayebisi bango kete boya na yoki posa robota mwana oyo abotama ne bana nyonso babotamaka te abotama abimisa liboso toloba kota ba fesse olia abimisa ata makolo bien motu te abimisa fesse liboso donc ya kogunzama donc abima donc kobota ba moko oyo ezake nanu penda esalama te pe esalamaka te ezalaki façon moko mystérieuse. Alors na ba médecin ekamsaki bango mwana ngo abotama yeyo toza na ye awa toza na ye akoksi 1 an et 6 mois asa akoksi 1 an et 6 mois topesa ye kombo grâce de Dieu.
j'ai vu un miracle s'opérer sur moi. Ma mère est morte au village. Je n'ai même pas pu partir assister au décès de ma mère parce que mes pieds là, je ne pouvais pas me mettre debout. Alors dès que je suis arrivé ici, j'étais dans le doute. Je dis, est-ce que vraiment il y aura des effets ici? Mais quand je suis arrivé, j'étais en train de regarder le prophète. Et dès qu'il était en train de prophétiser, j'étais toujours en train de le surveiller. Et j'ai vu, quand j'ai pris, n'est-ce pas, le sang de Jésus, et du coup j'ai vu, vous voyez, je porte maintenant l'espadrille. C'est pas que... Comment? L'espadrille, c'est vrai. Alors tu ne marches pas. Non, je marche des problèmes. Et maintenant ça va. Donc quand j'ai pris le sang, le Seigneur a fait des merveilles. Mais je souhaite que... Pourquoi pour ceux qui n'y croient pas, il faut croire parce que le Seigneur est merveilleux. C'est la première fois que j'ai même courage à vous témoigner. En fait, il y a le kit pour dénoncer. Depuis l'année. Voilà. Depuis là, qui même l'a dit, il n'a commis pour la balade, il la même chose. Donc, en ce moment, l'air papa Sali, moi Sali, je vous apprends que déjà l'air Toro Sambelawana, la senti mon et vous bouchez la carte de la gaïe, la senti n'est pas ça pour Sansa. La senti après la pays même, après la télémie. Dans les camons, la senti, il y a un seul bas pour éloquer ça, il y a un seul na tant on a la nota télévision na comme on prophète papier qui la zone la télévision si le cas paye ko na kokaki ndambe ko sela na kamo belé na sombi kiti o na IAC et ça 4 jours ba PC ba puku ba ni ba tondi na ndako c'est que neka ezalo ka oyaki to sa émission bo moni puku ba ndiko leka o ezani tango sikona kiena zoka azote ya makambo ya puku makambo ba pese maya fire maya na zuma iwana na ina mona ndako na komi na ndako na makune skana zalaki na matonge na sopi na ndako nyoso tu modèle ba pese ba bimaki na ndako bato likolo bazoganga po ezaki ndako na niveau moko me ngana za na se ba pese na ba puku ba seki ba bimaki na ndenge osakana ti nde loka si maman tant pena eko zwa na monike mai wana na monike zo continue ka malade continue ka makasi ndena bisa ki papa apatia ko bisa papa na super biko mara une des ATC de la salle en hôpital bon c'est bien au hôpital on a kugafta batanga bazunga na rein yangwana oyo sikoyo eza ya 51 tant na ke babike rein sili tant prophète abondé pona nga à deuxième tour maintenant siko oyo eza avant kuta na prophète pour poser problème siko oyo nande oyo bwende oyo na utaki na 59 babina ngake ekila moto apesaki nga bateme parti ya bateme wana nde ayebi soki ebaza mwana prophète pape ekila apesi nga eloko moko te ezalaka ndenge boke priere
tomba mususu yaka na boba ba o atema boya ba bonde li pona ni ba bonde ngapi ba bonde li pona ngai asuka kama boko na ye asimbinga na mukongo abonde li nga boti na ngai na se abonde boti titi se ta on pe na telemi moko a liboso sak mo ndingo mi bale mi sa tungi na kete eloko ezatu après ne ko na ke ba ke ko découvrir na yego témoin monene ansanda prophète papa Kilazo Sara ngana ute Équateur kobali moko abima simananga akangela ngalopango tozongi tozana esika moko na sala ina nde nazwaka zemi te mobali akimanga na ndako azonga aza na kananga amoluba simango lokola lingai mingi eloko etinda ngai na ya mbongo naza na tata te mama te mpo na ye nabanda kosenga nzambe atindelanga mobali auta mosika mpo nazwa vale na libota biso nyonso tokobala esika moko te nzambe atindela ngai ye soki eza nini soki balie nzambe nde ayebi naye koloba mobali nalingi ye atiki nga kaka bonga mpe na kovanda lisusu na mbongo oyo te naluka mbongo na madame asuwa nde na yawa naza ya tata te mama te nayoki prophète Ekila na télévision kaka ndenge alobaka natamboli makambo ya mabota nazozwa te mais prophète Ekila aza na nzambe bato batiaka tembe batika tembe batika tembe bafungola motema naye na duchesse nasali kaka mwa naye kozwa mobali ntango naye na pa prophète Ekila nakoti na biro makambo ya koseme oyo botalaka mbongo te botalaka mbongo te oyo nzambe azosala nsima koseme ndenge alobaka pesa bopesa tosoko oza nango pesa naye kokota na biro tosololi esili aye koloba zwa envelope okende tia mota mbongo boye nakenda mpe na tia ntango na tie na ye nango abi makambo nyonso efungwani tosala ata na mwana mobali ana emwa te na kangama nasima mwana mote senge bobabela ata na kondima te kama prophète Ekila ti kofungolanga mabota nde naye kopesa nzambe wana merci merci prophète Ekila merci papa Ça c'est les rouges au pesa rouge et bébé ça côté. Il moi ça besoin. Comment on va dire? Le va Jésus. Kolongola maloba tata wana na tikela ona vi. Kolongola maloba mama wana tikela. Mpepe bani kotambo. Mpepe bani kotambo. Sente. Mpepe bani kotambo. Tani mpepe kotambo tina sukasa. Mauvais esprit. Oye me makayo na mape tala ngezo pena moto. Tala ngezo
considéré au thé. T'as son piment. T'as son piment. Bino ba mauvais esprit na kati na bango bino. Na komane moto. Na batapi wana pela moto. Ndeko yale batapi wana moto pela batapi wana. Moto pela na tapi wana. Tapi wana pela moto. Tika tata oy. Yo satra tika tata oy. Yo satra tika tata oy. Tika mwana mwasho. Tika e. Na tel moto na tapi wana. Na tel moto na tapi. Na tel moto na tapi. Tapi wana mulale pela moto. Tapi wana pela moto. Kaya. Tapi wana kwa doka. Tika wana mulale. Tapi wana kwa doka. Swala tuputa. Tuputa ya. Tapi wana kwa doka. Tika. Tapi wana kwa doka. Tapi wana kwa doka. Tika wana mulale. Tika. Tika choto. Tapi wana kwa doka. Yesu ya sire. Ukote la kichoto na Pima. 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 Tika kata oy. Yesu ni mafe. Mosomona sasa na nena sasa na matoto baki. Na komande moto. Na komande moto. Komande musala mangila. Mosomona kwa. Ta ta ta. Hapo libere toi. Tika toi. Libere toi. Libere toi. Tika. Go. 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 Basebe kata. Basebe kata. Basebe kata. Ye kata. Ye kata. Go, 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 go. Go. Go, go. Go. Tabalo kwa doka. Yes. Tabalo kwa doka. Tika kwa wale. Go. Go. Bata misi. Yo zo trouver no matale ngaba omba lenga do shamba. Sata na sama be. Sata na sama be tana. Uzomo yebisa ko bimena mbali yako. Okoshuka ndenge ni. Moni. Nakata kampano ya? Na continue ba deliverance yo. Amen. Nana nyina continue. Amen. Kodimi yango? Taka ndenge biloko zo biso. Bori ko tika. Ufanye kwa tangu na tika. Betela Yesu maboko. Ngana bengani guys. Moyo kadani. Satan azama. Na fina yo. Telebela kasata. Nakata donc. Ça c'est mon français céleste. Mon français céleste. Pourquoi tu es bizarre comme ça? Français céleste. Je n'ai pas compris. Hein? Je n'ai pas compris. Tu n'es pas compris? Je n'ai pas compris. C'est moi, tu es tombé comme ça, toi un homme Gaël comme ça. Alléluia. Toi un homme Gaël comme ça et tu baluka. Ça c'est mon français céleste. Voilà. On commence déjà mon rôle. Tu crois à Jésus? Et maintenant, tu as vu que Jésus est très fort. Maintenant, tu es délivré. Tu es délivré. C'est ça, c'est mon français, pour me comprendre. Elle est tout le lobby, madame. Pour ça, elle est moto. La carte de tout. Et le bonheur sur ma belle machiko. La timoto. Ticket-toi, il est. Tango bima. Tango bima. Tango bima. Étoile. Pourquoi vous avez l'étoile là? La diamant au tina moko. Pourquoi vous avez l'étoile là? Moto tina makoro wala.
nyonso tango bima na kati oboma mama na ye yona na boma mama na ye yona na boma mama na ye yona na boma mama na ye loba yona waka faire 3 fois 6 à bien Ozana mboka kombo na yo naye kombo na yo kombo ake bomaki mama ne kombo na moto ina dit moto OK na diminue moto iloba kombo na diminue moto kombo na yo mtu bomama mama ne kombo na loba bien soko le biti na ba moto soko OK na diminue moto loba yo bomama mama ne kombo na Karatali ya mama ne kombo ya kombo na ye kombo na kombo loba kombo ko soko lobi kombo na tiki kombo na loba kombo aloba te soko bolingale babobo akile fala sika bien pas les sous-sous kombo ezani Katerina mwana aye moko mwana aye moko aye moko tute OK tout ça na Katerina nini tout ça na Katerina nini akufa mongolo nini yoka ngapa na bomba ye nazo pese AVC akufa na AVC waka fa 3 fois AVC waka lisusu oso AVC lelo kaka na peso malade AVC touch ndio kuna loko botika azu deja kao oyo kasango na Katerina abokufa apato kwa dimanche azozo mata okona mama na ligasa okoni ndoki soki ndoki alisiraki papa na yo lokolo sana na kila alisiraki makila tatana na korosi pe yo tulio fotele na ye aku Bible zoba na biso na Matthieu 10:42 kitana Matthieu chapitre 10 verset 40-42 lobi to pesa confiance na sala nzambe boza disite maona na nzambe pesa confiance na ngai utala ba papa na baza mikono koleka na age so baba ba otima omoni ba jeune garçon wana saka ba papa na ba mama yo pe papa mama zola ndanga zamba tini ngola ndanga sikopo na makambwana iza uzana diabete iza uzana pomi ni omolo suki bisika minga nga basuki nzambe na bandaka ozana likambo bo obeteli ba dozo ya solution te obetela Yesu o astindinga olandanga okomona bolamba kole sapa bola benga numero zo mona za numero nanga na WhatsApp na koyamba yo to kosolola kole sapa bola
Anakuja mwana wako. Sio hiyo ni kama ile kubwa. Loba, nachemoto. Loba. Uko kwa kile kia ukiroza mbasa kwa. Loba, usema kwa. Msombaki. Usoma kwa. Msombaki. Usoma kwa. Msombaki na ngoro. Alipata kwa kika kama ndio kwa mbasa. Toka bisiko huko. Wakati tunatuna sana yeye. Wakati tumaye Yesu. Wakati sisi katoto kwa pimba. Alipata kwa kama chakula. Alikawa pimba. Ndio kwa kile mbasa kiko. Anakoshika. Shika. Alipita na kocha mtechami. Katoto kwa pimba. Katoto kwa pimba.
Après ça, qui est 700 francs pour que sélectif. Il y a des personnes qui ont 500 francs. Il y a des personnes qui ont 500 francs. Ça la copie, ça prend de caloca et après ça. Il y a des résilients. Ça la bonne, ça peut être mais il y a des gens qui ont 700 francs pour un sélectif. On appelle le nom de copie ça 1000 francs pour nous que la 1000 francs. On appelle la somba libala, la somba la somba te. Somba. La somba la somba te. Somba. Pour ça la 1000 francs. Je suis marqué dans 700, dans la zone de 6 000 francs. Mais ça va voter. Ça va voter. Tu vas nous pousser la bébé de Naï. Ok. Nous allons passer au Oro. Nous allons faire les katana. Tu es au Kali? Tamiko. Nous allons faire les katana. Ngapi na zote simbo wewe na pesa mimi mfanye bale kata. Sana simisa. Mbona sasa kwa topo na simisa yako? Okay, cha. Ngana za simisa ndo wewe ibala wale kata na toyoka ni? Niko. Pusa. Toyoka ni? Toka tate. Sikonena aussi misombo moyo. Yoko mono nani? Yesa wana kwa mono bana tikaka. Sikomo nani? Najama mitika kwa sambu sana. Aloga yeba nitika kwa sambu sana. Asamwa. Nani ni asamwa? Ngate mukina solo bayeta solo. Ngata lobi. Ese na taiko ma mutawa. Mimi le kaza la ese na taiko ma mutawa. Ese pana mwana wane. Kwa sababu na sakola kile yeye azopaza batu. Siko bana shimo limo wa prophet na teli corona yeye mwa misa nini yeye. Amisa kolela. Okay, na komande. Loba kombo soka lobi kombo na tikio. Kombo na nani? Loba kombo soki tena zo tumbayo. Na tumbayo. Loba. Ozali nani? Mama ya mama na bango ya mine. Mwana ya mama na bango ya mine. Kombo na yo nani? Kombo na yo. Loba kombo na yo. Loba soki tena zo tumbayo. Loba. Na tumbayo. Owenana akomi kubalu. La tumbate. Bopa kelefa à 3 fois awa. Kombo na yo. Soko le bila limifo. Kombo na yo. Loba. Pesa la mai. Pesa la tumba mno kwa. Allez loba. Loba. Kombo na. Loba. Naziki sunu ndo. Allez loba. Loba. Kombo na. Loba. Seki on lobi na tikio. Noko kombo na. Loba. Nakomande moto kota china makoni. Managozika. Alileba kombo. Natie moto china moto siko zalizika. Alibere moto. Kombo na yo. Tia mikoko loba kombo. Loba kombo mwana tika. Kombo. Loba kombo. Loba. Aboy ko loba kombo. Loba. Koko loba kombo nani?
Loba kombo. Loba malamu kombo na nani? Loba bien. Pesa kama mafuta wana